mingi na bino nyonso oyo bozwi occasion kolanda biso lelo surtout ndenge toza awa na RD Congo. Berthet Djonga moto na Zambie journaliste ya mboka oyo Congo nazane sengo mingi ya koyebisa bino pe ya ko présenter bino émission ya lelo o tozana ndeko oyo boyebi ke asala pe trop na théâtre congolais Papa Nkema oyo lelo vraiment tant on va tanga bato ya sai tant on va tanga génération sai tout il faut kobosa na kaete. Merci na Chobi Nzonga oyo azana sima ya caméra, Joël Capital le visionnaire na kati ya Paris. Merci vraiment JNZ News TV. Papa Nkema Mbote les grands journalistes Berthet Djonga ya moto na Njambe. Mais na moni santé kitoko moya auto no santé zate. Oui, par la grâce kaka na bokasité ya yemoko les grands managers au babengi Glody Mbayi babi mutu azwa na kati ya RDC na cacheto logo babi MG Fashion logo vraiment MG Fashion griffe bientôt pour la tango quoi. Ouais, MG Fashion soka koya to la na biso to la na biso isala bien na moni pe yo déjà ba fashion zo bani nango déjà. Oui, fashion là tu es nango normal kaka rolata simple kaka mais oezoya bana poto partout dans le monde mwana mboka Glody Mbayi balobi big manager vraiment oya sali logo asika balobi MG Fashion tozana ba polo ba body ba Lacoste et puis tozana ba chapeau na moni ba kilote ba Chobi Nzonga ba beti yango déjà yango wana déjà promotion na mwezo ke malé mais déjà tozolobela kaka yo pe be monsieur ya bien body pe ya MG Fashion vraiment bien pe kepe les kitoko bien servette pe partout dans le monde tokolata vraiment yango wana kaka. Merci beaucoup Nkema na yebi ke soki ye tokolata et ça la pe bien makasi MG Fashion. Bon, Papa Nkema, actualité eza lelo Fisto Sai président Sai mouvement zongi mobimba. Nkema, yo betaka numéro 10 sous bien ndeni. Non, merci vraiment, j'ai salué mon président, les boss. Les boss Fiston Sai, les patrons de tous les comédiens, j'ai salué Maman Verongia, Maman Yabana. Groupe Sai et Zongite. Eza ba ressortissant un groupe Sai ya ngoto moni na pesa pimbote na Fisto Sai wana pire mutu na ngai na pesa pimbote na madame na ye Mama Vero vraiment na bana tout vraiment. Ouais, eza ba ressortissant na famille Sai tout famille Mafinga oui wana na bana ba famille Sai na vana comme famille Mafinga famille Sai ya ye moko mais famille Mafinga tant tozomona badoli basenga ba ferre baza vraiment belé wana vraiment base vraiment ya famille Mafinga non famille Sai o et salami pe ba Princilia ba Yohanes bon bana bazé belé quoi. Il y a liboso nde yangwana nde totangaka siko obetaka 10 bien ndeni ko devie question te beta te pona nous vraiment na betité pona nous nazongi te na ressortissant ya bancien ya groupe Sai poto mona pe j'ai salé président Louis il pas na Katswana Jino la soso pembaza na Katswana déjà ndekonanga Orlingoma azana Katswana pila muntu benda nani azongi susu nani Orlingoma azongi oui kasi masolo soke fandi boye ke ya ba ressortissant ya Tukitambo ya groupe Sai mais moboko nango eza Orlingoma vraiment j'ai salé monique nga sala bien pour seri moko Orlingoma ya lobi Berthet Djonga moto na Nzambe na kanda na lina loba sera longo pa Sai mais na talinga mona yebi na bia relation na ngana Sai relation na ngana Orly na yebi ke relation yekufate na ise mona mai bomba nanu calmer nanu metala lelo so ezala ke siko yangwana na bokasité ya Orlingoma o babengi vraiment
motomoko ya kitoko yende mutasangisi batutu quant à moi pas benga inga papa nkema na nazonga mais contenu ya ba makambo yo nazo sala et permettre te na banda ba répétition ça déjà bon kozala soki na bandi ba répétition nazali mais pendant ba réunion na participa ki nazala ki na katwana c'est-à-dire tous ensemble siko ndenge groupe ezongi po bino nyonso tango bolongwaki o no boy bobongisi na lingi te muta ya oh no moni na longwe mbaloyo libela na sali boye bobongisi non ba ressortissant groupe sai balobi te ya kolongwa to ya kozonga c'est-à-dire to sangani na force auto bimisaki na matanga ya ndeko na biso akufaki pululu nde yango esai kete papa lobaki tant que fisto sai tous la biso tout ini attaque mayoza na groupe no sai mais komona na ka koyeba na santé biso tout aux la même force ya ye papa et là que kema taza na groupe na les aigles kuna orlia taza na eloko na côté kuna même ata président Pakaloito Gino Lesikazali to peut-être pila muntu to papo seya kaka moko yo et là que bana o ya encadra yango moni lelo groupe wana nde eza lelo ya kozonga bongo mais webike na kotala groupe ezongi pona nga bapesa nanu président sai aza nanu président ba comédien ko po oyebi eza na ba président mususu wana na kote la sai lokola mutu na ngati na olo ba vérité eza na ba président mususu groupe soki ezongi donc mutu nga zo kenda zo la papena donc libela na kozonga susu te po ba be basala ikuna eleki mingi mais soko moni batu balongwa na bango bazongi c'est que rien n'a été zaka moi ben compréhension tantôt moi nini yango po eza ba groupe benezali hein so mutu alongwe po azonga pardon ata ono président Fatia bengisi bango bozonga bazonga kana mbebo mais lobi ba obebana mais ça yé moko basangani simadei bazongani pe lelo pe masolo pe kitoko non c'est un jeune à féliciter oui adata tate jeune mais tala siko ba idée bien pe na nini a osola bien oui eza vraiment ya quoi féliciter pour exemple ba te belé lelo ba groupe ko panzana pe bo na kabwana Bertin na kabwana les grands caméramans kuna na Chobi moto na coupé o kabwani na ye mais anga na koloba na été bo kabwana pe beaucoup tel pe na nzela mais mbote ezala raté mais biso pendant le temps to longwa au cas de problème te bi que le président Fisto Sey c'est Zapero et encadré na kozonga na sa makolo ata lo meya bote président bela faut na payer qui ce que zali na tawana akoluka a contribuer a contribuer tant que moi no aleka na se ya makolo mais par rapport ya batu misusu akabwani boye ata mbote na matanga bakutani ba opesa na te bakutani na nzela pe boye abelele mabeti mais pas le président Fisto Sey yena biso vraiment relation kolongwa pena makambu tout lelo ata beaucoup tene na nzela atoke na parler na eboye a moins kazala te so kazali okuta na solo linae mama Vero palambi bolie pas ensemble bo solo beaucoup solo pe boke c'est-à-dire yango nande biso toza toujours kaka pene na ye wana pena pona yebi ezana batu mususu alobi ngai soki bazongi singana ngana mutu tokabwana na ye soki kaka ata bakundi biso place moko ngafuna bimakaka mais ta ba tue siga moko bakundi oyo bandeni ke ennemi na nga Bertin yo bakundi pembe au niveau ya disiko niveau ya ba conception kaka ya batu nde kaka tozala oso bakundi biso siga moko ngana obima yango te papa yango te yaza vraiment père na biso eza ba exemple à suivre quoi biso ba oyo toza pembeni na ye ya koyeba ko bénéficier moi ba mayela zala na yango botika na bino Fisto Sey za président ba comédien pardon na sengi bino pardon voilà pankema lelo sikoyo yo na yo kaki lisolo na yo ya ingende
okende visite to ndenge nini ingende za balabala ti ebandi banda na commune na Kalamu na Kimbangu ekatisi na Ngiringiri tina 24 ndenge ozo expliquer biso ngo bien te kasi on a lobby si sana lisolo ndenge bosuka kiti eza baba na koleka na nga et puis ingende nga na yebi yango po naza mwana Ngiringiri depuis 80 na botami na Ngiringiri na yebi ingende bien nde na pesa explication ko banda Kimbangu ti 24 na yebi te ingende sali nini problème ni eza na ingende na kende ingende kozonga mukie po ministre na nga so azala te Bombo Kojak mwana ingenda solo vraiment vena nga Toto Kaloji mwana ingenda solo po na ingendo wana grand sœur na nga balaki na ingendo wana ya wana pamba Toto Kaloji déjà mesiko na nga ya ngoto yango natangi na lobi nde bongo bana ingende ndenge moko na ministre na nga Bombo Kojak ndenge moko na le clavieriste Jire Sente oazalaki pa Mopao ye pa azala mwana ingende quoi na kokende peta mbazalaki wana na ebite ingende sa siko balobi ke ba comédien mikolo bokomo kende ingende ba comédien bakomo kende ingende bo ba fula bino na ebite ingende ngo sikoyo na ebite vraiment bon ceux qui peut-être ba mamba peut-être traité yo amona ingende yebi ingende nyoso mo même biso na peut-être te nabi naza mwana Ngiringi na yebi balabala ingende na yebi yangambi esika ministre na nga pupo mombaya abanda kofanda makanza epana biso tozawana Ngiringiri eza ya biso vraiment mais ya koloba ke ingende soki ba artiste comédien bakomo kende kuna yo lingo fula mate yo bien na ebiti soki yo moko mona ingende te mwana makanza mwana lukula na bumbu de commune bumbu Ngiringiri eza ya ngai so ingendo wana yo il faut préciser bien ti nini ezosalama na ingendo wana po nga nalekaka na ngango yo za comédien oza artiste comédien oyebi mamba kutuna biso bando kosa biso no na olekaka wana yo nde mutu ozoloba ingende siko il faut yebisa bato ingende loko nini eza wana po nga vraiment ingendo wana na alobi bafulaka bino kuna bosomba bakara kuna so indenge nini soki ingende soki makanza soki nini bon napesi bato nyonso ba artiste et tout o bazoleka na ingendo na mbote mais ya koyeba bango na yebite eza peut-être ndenge makambo ezokende ndenge bazoloba ke soki ingenda ngo ezofula bato na yebite mama azofula kuna to papa mutu azofula kuna to jeune azofula kuna na yebite mais ba o bazokende ingende kofulama et dépendre pana bango mais quant à moi na yebike mutu oyo à toi eza nzambe quant à toi siko yo selo yo nano yoka ata lito ite nano yoka ata jour moko te ba bisono isola ingende zalaka te mena yo kiango nde yo oyambinga ke te avenir ngende nde yo sala makambo yango wana zo dépendre na baoto bakotaka soit ni église wana bakotaka na ingende soit et pas muto ba bakina ota na ingende pourquoi église na ebite soki eza église to eza mutu nini aza na ingende na susi nango mingi me mwa olobeza te papa nga susi na ngai eza nzambe na musala nga na osala nzambe nde mutu ayebi musala nga na osala soki na kosomba mutuka ekozala na bonzambe epuis ezala kaka mpona MG Fashion balobi le gars manager big manager Glody Mbayi ye nde mutu osala na yeba makambo vraimen mpona MG Fashion siko isolo ya showbiz ozapeka connecté te papa nga kande naza na nga boye mobali mbinga na fai na nga bois noir boye showbiz yango bato baleki na mbinga bazali bakota kuna te wana ezo dépendre bango ba connexion ya bango bazozwa kolekisa biso ki mbinga na bato baleki na mbinga pe na osentir ke naza mbinga koleka pe bato wana ba mbinga wana pola ninga na fani papa naza gaillard nga mtu na pesa 180 on pesa 180 tonnes ko siko na koma muta showbiz ya wana nga te pardon ba osala basala
Kima yo lingi vraiment connexion te baninga babi baninga kota déjà. Te kota biso déjà. Vous en avez retard. Hein? Oui, retard et pas nzambe ezalaka te, retard et pas nzambe ezalaka te. Car lelo pe na ko aussi ces émission na yo na bimi pe boy vraiment venanga ale kalamba motema nana kalamba lobi kete ke mandongo lekine émission be mutuka mo refandwana to yimoko tantina bana Solanzi Choba abikete libende ya ngwana nazwi na tambol na ngoti kofula manyoso ya ngwana connexion nyonso ya ngwana to yamba bato mususu wanda otanga ka nzambe kandi kuzoloba wana mais suka oyo ka ono en tout cas non moni vie ekenda malembe muto to alinga zwa na ndenge mo alinga zwa ezo dépendre na conscience na ye ezo dépendre pe na vision oyaza nango ya lelo to lobby. Crois-tu possible que qui s'ezalaka na côté na bino ba comédie? Oui, qui s'ezali na bato yo balingi kisi. Na bato pe balingi kisi te o balingi nzambe pe bayebi ndenge batambola nango mais qui s'ezali? Vous croyez que baninga mususu pe basimba pe bazali? Oui, bazali. Vous croyez que yango yalaka après ko simbango soki beti le contraire ebelisi ope liboma. Mais siko yango nde tozongi esika yango tozolobela peut-être na bao yozolo baengende bazokotana lelo esengo ya mutuka lelo esengo ya kozala soki ndenge yozala célèbre mais retour nango pe zali même atandingo lobi ba show bezwana bato bazoluka kosala ngo lelo peut-être na ba artiste to bazoluka kokota to banani to bazoluka basala retour nango pe zali. C'est pour cela ngana simbi na kaka nzambe ndenge papa nangai Henri papa loba na simbi kaka yo mosantu na lola e pona yebi eko simba kaka na simbi nanga nzambe nanga pona yebi un jour eke simba kaka. Siko lelo na baningo bazala mtasimbi mwa lititi na ye mwa kelkeni na ye amo finga ke mayuma Berthe Junga yuma chobinzunga bateka mbino zo baba yuma. Oui, omoni yuma na mokili azalaka te. Azali te azate omoni yo silisanga na eloko yo ezalaka epa ba chauffeur embouteillage salami chauffeur mususu yo no robeta yo omoi chauffeur mwazo fandi ne ka calme mais o alobi robete akiti te po abeta o pe afandi ne calme bongo alobi pete ke ye pa robeta mutu wana mais batala ni kaka ba finga ni kaka bongo eleke mais so ba cheli bango vraiment ring boy mais ko ba ndako gangana yo ngana za ya bonga za maître boy ba komi pe boy eloko moko pete salami na ngo place wana mais wa fane na ekimi o babatu babando mona yuma yende mutu abeti ndenge moko biso ba kemoto za ndenge yo pozali ozana yuma na kweno mema kambozo salama na se tamsozo beta mutu wana kutazo komimona ngande makasi. Est-ce que yo lobi ke yuma za te menga na yebi ke yuma zali kasi tanga komba yuma ngo oyebi yuma za mutu yo aolu la showbiz yuma za mutu yo très complexé yuma za mutu yo azomona ake no soka ke soki bakanza soki ngende soki nini nde vina ebongi pona coordonner vina yo bien faut zanaka na sima nzambe taka yo pasteur pasteur olobi okuta makaso ngape na ebaite omoni ke bango nde bato ba okende nde na nzela nde baza bayuma biso bato to ndima na biso nzambe tozande bayaya toza bayanke soko nini oyo biso to koluka to kende kuna yango pendant le temps maman Chantal Chango abenda nga matoi fort ke ndengo sambela nzambe na wana kangama na nzambe na yo un jour akopambola yo ndenge papambola ba misusu na kote na question ya malobeze pa na yo bozongani epa ya Fisto Sai président Sai groupe Sai ezongi nani abandaki kukabwana nani abandaki ba discussion est-ce que bambuma mabe bakozonga susu te
Merci pour la question. Soki kokabwana to kozonga na bambuma mabe soki bazate j'espère que biso tunde tozala bongo na kati ya groupe sai moto yo azala mbuma ya mabe to moto azala soki na makanisa mabe na kati ya groupe eza tomoni bato misusu balongwaka na kati ya groupe peut-être pona zela anatana na loba na chobinzunga a vérifier msusu et que ça appelle wana msusu bande comme msusu bazali banda wana et que ça peut bien oui peut-être mususu akolongwa atena zana Berthe Jonga na simba na caméra mais Berthe Jonga pe singa ka sanction à l'objectif fanda pendant mois 3 mois 2 mois ndalongwe mais mususu pe amoni ke tenga na koli na ngana ko fanda su pembe na Berthe tenga alongwe oh yo zonga su bébé bon biso kozala bébé te kozala toza bébé te mais ko renforcer amitié te ki amitié na biso toujours to yende ko renforcer pour ya mutu ya oye moka lobi na munoko ato sala groupe na mupanzi mais lokola toza famille tozala biso tout uni pour que et permettre kombo wana ya groupe sai et panzana te yo pe Bertin poza wana ya koyeba pe ko renforcer peut-être pendant le temps ba tournage pendant le temps ba répétition ko le capose wa otala pe si réellement peut-être OK ma pas ba kiza ya lokuta peut-être ba question po yo tuninga otuna pe pa ba o bazawana ba pila muntu ba orlingoma ba papo c'est ba jino na pour que bango pe ba informer pe normal tina lelo masolo anezongi peut-être roluka okabona so muta roluka longwa article peut-être na makamuna afani mais ya roluka kolongwa soki nini yango te lelo pe so groupe ça efandaki eza po yemoko le président alobai kete bo fanda timukolo oyo ngana kobenga bino boye oya mona ko sala groupe na asali oya mona ko fanda mukonga na kobenga na bengi aye yango na ne batu to fandeki voilà na sûr que tu comme na suka déjà makambe belé vraiment to sola trop pour na retour à groupe sai na sûr que l'émission prochaine to beta vraiment ma solo na kati to ye banane ba rôle na bino bozalaki nango ya kinani na kinani est-ce que vous allez respecter sous to réforme générale et que vous allez bien mise en jour et que vous allez wana to sala ngo na émission prochaine mais ce que vous en avez bambota ko pesa. Oui, merci. Bambo Tebele, ya kopesa kaka ko informer bana tu ya Congo, ya koyeba bientôt mwana mboka le big manager Glody Mbayi oya yeli biso marque to griffe ya sika MG Fashion wana eza partout na monde tozana ba kepi tozana ba body tozana ba serviette même na ba single même na ba trousse onga na zolo ba bomo na mikolo zoya et puis pe ko annoncer que pona ngana oyebisa batuke ndenge kankema autoloba Glody Mbayi ndenge aye na griffe ya sika omoni ndenge to soutenanga ba griffe kala oeleka siko touro ekomi siko MG Fashion. Il faut te soutenir en haut pour ça la bien. Pour moi, ce que zola taba MG Fashion. Oh, rapidement comme ya fashion. Donc vous allez à fashion. Alors véritablement na Congo et c'est ngo soutenir vidéo. Et puis basketteur ya équipe ya Mazembe Glody Mbayi. Ya ngwana kalatezo ko mati ba et puis ya ko yebisa ke awa na décembre pour la sortie officielle, il y a MG Fashion, la marche de santé. Mututu wako somba billet pour la marche wana $10 singleton, azana droit ko zwa cadeau. Oyo ako somba billet couple na $15, azape na cadeau oyo MG Fashion et repesa ye. Waneza pour la sortie officielle na décembre vraiment. Bambote nanga nazo pesa epa ya mwana mboka solo na kati ya Pays-Bas qui a Masemo Christo, balobi kaka encadré mwana kitoko o babenge na kombo ya Riki Ngimbi
et puis Congola botami na Pays-Bas azana posa beta na équipe nationale. Bato bazala ba sélectionneur ya équipe nationale bokende na Pays-Bas bokomona mwana zawana Riki Ngimbi azana posa beta na équipe nationale. Et puis bambote belé et panayo Alain Kalambay, Motema Nana Kalambay, maman Chantal Chango, balobi maman Marie-Claire Chango, la voix des Vénéral Nakati à France vraiment, Poupon Mumbaya, Landrine Mabasi, Motema Nassi Mabasi, et puis Yomoko Lisusu, Blaise Ntsaku, évangéliste Blaise Ntsaku, Gisèle Yama, ndeko na ngai Aristote Mazaliwa ba mbote belé et panabino et sika bozali Johnny Poema mon grand frère Gilles Lungungu Priska Silutoni motema ya Ridi ba mbote na yangwana merci lisusu na Janine Mabuki famille Mabuki Mobimba mes condoléances na bino kobungisa yaya leki o babengi na kombo ya Zizi Maibuka o yaza grand frère nanga vraiment mes condoléances na binoto o bozana France bozana Belgique biso pe na kin tozolela ya na biso Zizi Mabuki vraiment molimo na pe manakimia. Merci beaucoup, merci na bino nyoso bolandi biso vraiment on a contact oui on peut contact merci bolandi ndenge tosoyela nkema Kima bena ukuli karidi ya mise na mabanga. Merci Vebailo bambote na esiko zali pona kozwanga contact na ngeza plus 243 89 91 69 646 plus 243 89 91 69 646 wana bozwinga to na Facebook bobeti Achar Kwezi bokokutanga naza wana vraiment bambote na bino ebele vraiment. Bongo nini nkema officiel ezate? Oui, page nanu esalamite me karate nazo sala yango pour que baba ndoko zwa ba information na nga nyonso pe na groupe nanga les aigles de Papa Nkema tozawana groupe les aigles de Papa Nkema tozawana bokozwa ba programme na mikolo ezali koya vraiment Diasonama Diaslove mon chef du groupe et Chesco na Beni na bango nyonso bozawana vraiment bambote na bino. Merci. Merci na Chobinzonga, merci na batu nyos équipe Mobimba Joël Capital le visionnaire na bandeko nyos ya JNZ News TV. Merci. Tokutana bino mbarasima. Ciao. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news ya mboka, JNZ TV.